magazine magazine Kinshasa na biso réalité ya banaki réalité ya banakino. Icône ya musique congolaise auti kotika biso VV qui a mwangana Verkis autrement dit Wazola Nzimbu ancien président ya Soneka Sokoda pe président ya ba groupe VV Center boyebi malamu que azaki na studio monene awa na Kinshasa pe ye muta producer ba musicien ebele Verkis qui a mwangana auti kotika biso mokolo ya lelo na hôpital STEMK en exclusivité mondiale boko landa ba image ya liboso oyo Kanbe News ezui na SMK mokolo ya lelo avec impact na idéologie. Général Chiwewe azui bâton de commandement ya état-major général à FARDC mokolo ya lelo na maboko ya Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo président de la République et salami avec impact na idéologie. Lobby déjà basalaki remise et reprise na général Célestin Mbala oyo atikeli ebonga et sengeli koyeba totuni mokolo ya lelo question moko na KNB escre pasteur akoki kobeta deve loterie topé ba jeu ya hasard ndenge balobaka semble-t-il que Moussa Nzambe akoki komeka ba jeu hasard te est-ce que deve loterie pe eza na catégorie ya ba jeu hasard question otomi tuni lelo bokoyoka ba réponse na édition ya lelo. Merci pour la fidélité na babino na KNB bo continuer toujours kozala branché pambate awa ba information en exclusivité mondiale et tout ça la kama sekite pour musala ndi salimaka awa. Christian Chiwewe officiellement a eu commandement ya FARDC cérémonie salamaki lelo liboso ya numéro 1 ya République démocratique du Congo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo boyebate Christian Chiwewe nde a commission d'état-major général ya mapinga ya République démocratique du Congo. Reporter signé Fabrice Kirobé. Major Christian Chiwewe Songesa, je vous donne cet étendard, symbole de votre commandement, que je vous demande de défendre jusqu'au sacrifice suprême. Et salamaki lelo jeudi 13 octobre 2022 na Kankokolo. Cérémonie oyo ezalaki présidé et panaye moko chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, commandant suprême. Cérémonie ya reconnaissance des grades pe passation ya commandement na état-major général à forces armées de la République démocratique du Congo. Quand Kokolonde et Ponamaki pour la cérémonie oyo esalema. Remise et reprise entre Christian Chiwewe pe Célestin Mbala et Salemaki Boso ya chef de l'État Kobanda mokolo ya lelo ba force armée ya République démocratique du Congo ba komi commandé to diriger et pa ya lieutenant général Christian Chiwewe oyo azalaki bongo nommé na ordonnance présidentielle oyo etangamaki uta mokolo ya na ordonnance présidentielle oyo ezalaki signé uta le 3 octobre 2022. Remise et reprise eleki kitoko makasi liboso ya chef de l'État ba officier ya lolenge na lolenge lieutenant Christian Chiwewe otombeli yo mosala malamu pona ko défendre kaka état ya mboka. À votre excellence. Mes très sincères félicitations. Merci. Après makelele na bango fouti ba médecins plus de 1000 bazalaki bongo mécanisé après masolo bazalaki nango na président Félix Tshisekedi na Samalukonde gouvernement de warrior p gouvernement ya République démocratique du Congo ba mécanisé ba médecins p situation na bango bazalaki koluka et s'améliorer ba détail bolanda da reportage ya Fabrice Kirombe. Après ba grève pe ba marche ebele oyo esalemaki epa ya ba minganga ona ko revendiquer ba droit na bango lokola oyo augmentation ya enveloppe salariale na bango prise en charge ya ba soins médicaux na bango epa ya l'état pe alignement ya ba membre to ba agent oyo bazalaki reconnu epa ya l'état congolais te. Après avoir bazalaki reçu epa ya premier ministre Jean-Michel Samalukonde pe directeur ya cabinet ya chef de l'état atelier moko efongwamaki na
ya bibwa oyo esangisaki ministère ya santé ya budget pe ya finance na ba membre syndical ya ba médecin oyo tobengi Sinamed. Parmi ba résolution oyo epesamaki kuna na bibwa moko ba retombe na yango emonani ba résultat ya komba oyo ba menaki emonani lelo na miso ya bato. Plus de 1000 médecins oyo bazali mécanisé lelo oyo l'état congolais a reconnaître bango. Liste ya 1000 agents oyo bazali mécanisé to bazali reconnu lokola bagent officiel ya l'état congolais ezali publié mokolo ya lelo. Ba médecin oyo ko banda lelo prise en charge na bango ekomi na maboko ya l'état congolais. Papa mokonzi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo mokonzi azalaka boye papa abongaka boye na ndaku soki bana balobi to bana ba déclarer papa asalelaka bango. Kozala na mokonzi ya mboka oyo ayokaka population na ye esalaka nde elengi boye. Remise ya ba brevet na ba lauréat ya junior classe 2022 et salamaki bongo na bénéficio na gare centrale Sengeli boye ba que plusieurs enfants, c'est-à-dire dont âge ezali ko varie entre 10 et 15 ans, ba yekolaki robotique, programmation pe codage informatique, question ya kozala bongo ba simple utilisateur ya outils informatiques te kasi ya kozala ba véritable créateur ya ba application pe biloko ndenge na ndenge ba détail bolanda na reportage oyo. Bénéfiture ezali aspel oyo esungaka bana na ko éduquer bango na masolo itali informatique, robotique, programmation pe biloko ndenge na ndenge. Bana na tango ya bomwana deja esengeli bayeba ndenge nini ko programmer, ndenge nini ko coder, pe ndenge nini ko sala ba misala ya ndenge na ndenge ya informatique pote bazala a même en compétition na bana ya bamboka mususu. Initiative oyo ya Doudou Laketa azali promoteur ya Bénéfiture. Objectif nango ezali ko appuyer l'état congolais na système éducatif nango bakotisa makambo ya robotique, makambo ya codage pe makambo ya programmation na formation oyo bana basalaki pendant grande vacances ya 2022 bayaki ko exposer ba misala na bango o basalaki lokola mona oyo Sylvestre Chimanga ayebi bongo ko mettre en place système ya prépaiement d'eau automatique bolandaye ndenge azali ko expliquer après formation na ye. Je m'appelle Saint-Sylvestre Chimanga. Comme formation à Bénéfiture, nous avons eu à faire une formation dans la programmation avec le logiciel Scratch. Nous avons fait de l'électronique et la robotique. L'interface Scratch nous permet d'exploiter notre imagination. Donc, grâce à ce logiciel, nous pouvons créer des jeux, nous pouvons créer des, on peut dire des petites histoires. Grâce à ça, moi, par exemple, j'ai créé un jeu de voiture et certains de mes amis aussi, ils ont conçu d'autres jeux. Bon, pour moi, grâce à cette formation, j'ai compris beaucoup de choses. Pour moi, d'abord, j'ai construit un système de prépaiement d'eau. Ce qui m'a étonné, je pensais que je ne pouvais pas le faire, mais grâce à cette formation, il n'y a pas que les Blancs qui peuvent le faire, nous aussi les Noirs, on peut le faire. Donc, je pourrais sensibiliser d'autres jeunes comme moi pour leur dire que cette formation a été géniale, c'était bon. Moko parmi ba lauréat na bango Walter Mukendiye côté naye asalaki système ya arrosage automatique ya bilanga pe asengi na ba jeune oyo bazali kolanda ye balongola bobangi bazwa courage po bango pe bayeba kosala oyo bango basi basali. Jeune congolais ami lobatika azazoba. Jeune congolais ami lobaki azana courage, azana ambition na ilora osala. Yemoko promoteur ya Bénéfiture Doudou Laketa a expliqué qui poye. Cet après-midi, nous vous avons présenté d'abord premièrement Bénéfiture, c'est que c'est Bénéfiture, la vision de Bénéfiture, les matériels ou soit comment est-ce que nous accompagnons les systèmes éducatifs congolais afin de préparer une jeunesse beaucoup plus affûtée pour relever les défis qui sont présentés à l'horizon. Deuxièmement, c'était aussi pour nous l'occasion de présenter au monde entier le génie créateur des jeunes Congolais, parce que de plus en plus, nous commençons à penser que nos enfants ne sont pas assez intelligents, nos enfants ne sont pas en mesure de réaliser certaines choses et que seuls les Chinois et les Européens qui sont en mesure de le faire.
Alors nous sommes de ceux qui pensons que ce mythe doit être cassé et immédiatement. Alors nous vous avons présenté 10 élèves qui ont suivi la formation de la robotique chez Bénifutur, ainsi que leur réalisation, afin que vous puissiez voir par vous-même aussi que effectivement nous avons des enfants qui sont en mesure de réaliser des choses. Tala Batu, tozali koluka na République démocratique du Congo. Bato bazali na sens ya développement, sens ya ko faire avancer makambo na ba misala o ezali ko compter pour na lobby. Bino kaka ko fana na ko tonga bato masolo ezanga tina koluka ba pourcentage na ba bureau à l'état na mustu yebi musala makolote. Tala bato ya ko aider bango yo Bénifutur bazali ko sala pour na progrès ya bana bazali ko sunga système éducatif ya mboka. Boyende malamu papa longonya lobby bana o tango bako koma likolo bakozanga kokanisa yo te. Oui. Beltesco azali ko offrir ba congolais bakaye ya o pe ba stilo Simba bolana. Ya kosunga mboka pe kosunga population congolaise kaka ndenge boyebeli société oyo monene na République démocratique du Congo. Beltesco toujours pembeni ya population na ko accompagner bango na nyonso. Lelo lisusu ayeli bino bakaye yao pona kelasi ya bana na biso classe ezali kozonga kalate awa na yango kimaka deja mbangu na ba magasin nyonso ya Beltesco oyo yebi ezali partout awa na Kinshasa na ba commune nyonso soko tuli magasin ya Beltesco ezali po osombela bana na yo ba fourniture scolaire ya qualité supérieure lokola ba cahier yao ba stylo Simba pe ba cahier cartonné ya ba format nyonso ozana besoin ozwa ba cahier ya qualité pe ba stylo ya kitoko pona bana na yo année scolaire oyo bazala à l'aise kimambango na ba boutique ya Beltesco okozala desiti responsable, maman responsable, bande kono so basonga bana po bazonga classe. Beltesco comme mesano, amé bino bakaye kitoko babengi bakaye ya ou ya Beltesco o ezali bakaye réussite. Bakaye o mwana so akomela ngo akochouer te po ezali bakaye ya réussite. Bakaye o couverture ezali makasi, ba papier ezali pembe, ligne de page ezali kitoko et puis surtout beteni ezali sur kitoko makasi. O ya magasin na biso ya Beltesco ezana zone na monene, o soma ba stock no so bolingi, o kena ba point de vente nyonso ya l'intérêt à payer dans la succursale, pourquoi pas à la Kinshasa dans le distributeur, bon sont bakaye qui toko ezali bakaye ya ou ya Beltesco et surtout stylo na biso ezali stylo Simba ezo poe ezo koma bana balingi yango mingi bongo ekomi ya botangi yonto lingi kosala ba don na école ya kosala ba réservation na service commercial en tout cas ba kosala les livraisons à domicile tous à l'école avec les cahiers ya ou de la société Beltesco et stylo ko bossana te balobi tangu ozali ko somba kaye yao vérifier bien soki ezali na logo oyo ya Beltesco po ba mwifi bazali ebele oyo bazali ko pirater yango donc soko sombi ya mwanza ekolia yo okoumela nango te po ekosenga obakisa mususu kasi soki osombi ya Beltesco ozali mobimba ane mobimba bana bakotanga kitoko po bakaye na bango pe ba stylo na bango ezali ya qualité supérieure o tolobaki te tolobi Beltesco vraiment mosungi ya mboka Kinshasa et l'équipe partout. Nzela ya Kimbanseke ezali ya kobeba liboso ya morgue ya ba Kimbangus ezali à très mauvais état. Reportage wana ezali bongo signé Peggy Ilunga. Tozali awa na Kimbanseke liboso ya morgue ba Kimbangus na kota dokolo esika nini nzela ezali ya kobeba na ndenge ya kosakana te population ezalaka koto babengi KNB balobi bazali na souffrance ya makasi pasi bazali komona baebite babelela na kombo nani ba député ba vota awa baba na assemblée provinciale balobaki eloko te basalaki eloko te musala ya kokufa population bazali ko souffrir awa tozana Kimbanseke toza tout près na moke ya Kimbanseke Kintwali bana dokolo ndenge lobi wana papa nzela ya kobeba makasi surtout biso toza boye tokoso mwa moyen tokoso bis na dokolo mais bandeko mosusu bazouta na batala ngai balikolo kuna na cimetière na bakoli na bango na mutu ezopesa passe bis ekosusu awa mais kuna sika kosala ndenge nini aza na mbongo ya kofuta transport mosusu te mais omona mama tutela koli na mutu ozomata ti kotatala ngai yango tozosenga gouvernement na biso babongisela biso nzela oyo batio oyo batiaki na se ya makadane epesi insani baplace nyonso ekomi ya kobukana meme na basite tozomona ozoleka balabala wana presque ekomi kaka mai na mai mais bato bazalaki na ta ya frama baprince na bango basalaka wana soki batiaka bagoudron ya makasi biso toza na posa nde babongisa
tokoki kobengana bango te tokoki komona bango mpe babe te me biso lokola toza a na ntango toza na kimbanzeka to na posa babongisela biso nde so babongisi biso tokosepela na bango toboya bango pwani 2 ans ndenge tolobeba mais tokoki kosofre parce que so mule beti awa mama na mbouteille esalama awa impossible mais biso bavandi tokotika mwa baboutique mike mike na banzela awa ezosala boye parce que bamituka bamoto donc moyen mpe moyen eza te mpona mwa esika oyo mona nde ebukani boye me tofifaka na ndenge wa banyama ndenge banyama kutu nyama tufa bien biso te parce que kafresh oyo esalaka awa okozaide te okota likolo wapi tosengi te ke bapesaka biso biloko na bandako babongisaka biso nzela po te bamama abima ntongo akende zambi na ye akende à l'aise ke mama abima ntongo awuti banda semesaki mbatseke ti saint thérèse makolo mpona transport eza te mpona nzela oyo mais ye kuna bawatamela malamu na bajupa sika baprince malamu awa biso population toza kosouffrir c'est pas bon awa tozali na commune ya Kimbantseke vraiment côté ya morte oyo ezali ya Kimbangiste tozali awa penza pembeni nango awa papa en tout cas je regrette fona regrette mingi na commune na biso ya Kimbantseke awa na kotalisa yo ke nzela oyoyo en tout cas ebukani biso tangu mulai lolenge bukani biso tangu mulai bakonti kutu bakipaka biso te na nzela oyo donc bamonaka biso lokola biloko pamba kati na nzela oyo tofota bango baye baposti biso ke bovote biso tokosala makambo ya bien mais depuis biso tofota bango papa tomonaka kutu eloko moko ya malamu te transport ekoma biso pasi makadame bukana donc nakosenga na bino bapapa bakonzi eza biso bamama tovota bino bosalela biso nzela bosalela biso commune ya Kimbantseke po to vivre bien sans boye en tout cas tokoyokana te awa to interpeller Gentiline Mobila to Jekoko to senga na premier ministre Sama Lukonde to ministre infrastructure baya okota makambo oyo tente ba député oyo bavota wana Kimbantseke Junior Lembalemba population na yo balobi bamona kayo lisusu te sala eloko pamba te vie oyo bango bazali komona awa ya souffrance yo esengeli osala eloko nyonso ezali kosalema awa population azali kosouffrir na ndenge ya solo pamba te loba vie mboso nyonso ezali théâtre te. Est-ce que pasteur Moussali Nanzambe a kobeta deve loterie to pe ba jeu ya hasard ezali bongo débat autofungol na banda ku kasiboyoka batu o ba réagir na micro ya Peggy Lunga ndenge ba expliquer Kinshasa moka makambo Kinshasa moka ya ba problème soki nano tunite na Kinshasa okoyeba te tambola na Kinshasa mona makambo pamba te nyonso elekaka na Kinshasa ezali théâtre te to tuni lelo na KNB est-ce que pasteur akoki kobeta baje hasard lokola Paris foot to PDV loterie ndenge ezali ko régner boye mena ndenge toyebeli ba pasta na biso ebele basi ba beta na bango DV loterie misusu kutu basi ba mikendela poto na ba famille na bango kutu masekite kote wana ezali mais biso tozongi na Bible pe na mateya bateyaka biso est-ce que basala kalisumu te ndenge babetaka DV loterie to pe ba pasteur ndenge babetaka Paris foot bango balobaka soki biso tobeti pe DV loterie tokende apeka ba pasteur passé nabetaki DV loterie pa bakete tosambela nzambe na kosala eza grave te nga amonaka normal bamama mokiso mpe tolanda gosi droite wana tokende bisika tokendele te mais mpo na nga c'est bien eza normal eza mabe te aza moto bana na vi nanga maka pasteur abisanga akoma nde pasteur mabotanga pasteur te akoma eseka fa koma pasteur azalaki motu lokola biso toza bato akoma nde pasteur mais bomoto nde lokola moto nyonso nde avivwaka eza nango normal akobeta DV loterie akogetenga te mpe ministère ya nzambe na États-Unis akosala mpe affaire ndenge moto asalaka pasteur kaka kombo ya liboso ya nzala bareflechisaka te liboso ya nzala même endroit eza na infraction baguglunerie donc bakokanga mutu te puis na Bible eza na mutu na ntango ya nzala akendaki alieba peine de proposition oyo efoka banganga nzambe balia David adamango du temps de souverain sacrificateur Abiatar ange abomaka bomaki ete ezalaki exception il y a des cas oyo mutu appelle na ye eza na États-Unis
soki nkolo atindiki ye abeta beta na yo papa beta ko eza lisumu te ya mibale ntango ebongaki bapona moto efale aremplacer Judas oyo atrahisaki Jésus babetaki je hasard ils ont tiré au hasard ezalaki pratique bango batiraki bazali bato bazali kosambela batire au hasard et puis sort etombaki je crois sur un certain Mathias si je ne me trompe pas ouais, Nania Mathias si Dieu vous dit partez partez soki nzambe alobeli okende mais soki apesi yo feu verte tikala kamba baoyo baza mais bobunda na likambo etali nzala eloko ezotinda bato babeta dv la plupart eza nzala na bacondition économique sociale politique bato bazokufa avant le temps mais soki mboka oyo ebongi yango de priere na biso dv wana ekozala ezobetama soki okende na Zambie omona bato bakendaka na bango États-Unis wana te États-Unis okokutana na dendon te okokutana na kwanga ya malonga te Kinshasa eleki partout bopambolama bokende liboso pasteur akoki kobeta jeu ya defe loterie te mpo pasteur ya yokamba milimo ya bato azosambela milimo ebele jeu d'hasard eza lokola jeu moko boye pasteur akosala yango te mpo abeta akende États-Unis na jeu d'hasard ya defe loterie bon eza mpena mwa pasi pasteur akobeta yango te abeta defe loterie mpo akende États-Unis bongo milimo asambelaka bato defe loterie eza makambo ebele eza makambo ebele toyokaka na defe loterie eza jeu d'hasard pasteur akobeta defe loterie te onga nne na ye ebeliselo ngai yango wana defe loterie eza jeu d'hasard oyo na yango wana osenga na bapaster nyonso oyo babetaka defe loterie babeta te mpo defe loterie eza jeu d'hasard epekisami na bible ntango ezobeta defe loterie atobatami na ndenge moko ya kobatama mpo bato bamona yo te me nzambe osambelaka wana namonaka nyonso oyo ezosalama bandeko basali na nzambe eza teke bozali kotanga bible parti mosusu bozali kokata bapage ya bible esengeli kotosa yango bobimba surtout soki ozali berger mosali na nzambe yo nde moto ozali kolandela milimo ya bato ebele soki bamoni yo na milongo ya Paris Foot to ya DV Loterie ezali koningisa baboyambi ya bato kasi je crois que ndenge conjoncture ezali na Kinshasa pasteur soki azwi occasion ya kobeta Paris Foot to ya kobeta DV Loterie mpe akende États-Unis église ekotikala na maboko ya diacre ndenge tolobaki na ebandeli ya édition ya lelo VV ya Mwangana auti kotika biso mokolo ya lelo Verkis oyo azalaki ex président ya Soneka Sokoda pe président ya ba groupe VV atiki biso studio monene oyo et encadre ba musicien ebele na mboka oyo ba image ya liboso ya tango akufaki bongo na hôpital ya SMK tozalaki na Pointe Bolanda en exclusivité mondiale nulle part ailleurs kaka na KDB News. Aouti Kokufa quelques jours après mariage naïe religieux civil na moisi naïe quand bien même que mariage naïe batobele ba contesta ki yango pambata zaki déjà na état ya moins inconscience yango famille mususu batelemela ki kasi selon témoignage ya bato bayeba ki moisi naïe pe naïe moko Verkis balobi ke moisi wana umeli makasi na Verkis et sengela ki basa la mariage wana sans problème kasi ya pasi ekomi VV ki mwanga na Verkis autrement dit Wazola Nzimbu atiki biso patron ya ba maison VV boyi malamu que VV ezalaki l'unique studio à l'époque oyo bandai ko produire ba musicien ndenge na ndenge monde musical ya République démocratique du Congo et kufisi icône mutu monene pambate Verkis ki mwangana asala makambo ndenge na ndenge boyebi banzembo nzambe na komituna ka moto moinda uta wapi etinda kutu ba excommunier na église catholique et lukelaka ba problème mais Verkis azalaka pionnier pambate abandaki ko signer makambo mususu o bato mususu tilelo bakoka ko signer te ex-président ya Sokoda Verkis ki mwangana patron ya VV Center azalit autre koloba patron depuis tout le temps il y a ba musicien congolais nyoso atako babengaka ye Wazola Nzimbu oyo bozali komona ebembe na eza na kati ya ambulance oyo ezali komema yango tout droit na cinquantenaire. Vamos.
Tous en a 5 cas, via Thierry sur la Tongo. Pour le moment, nous avons encore que déjà dans le cinquantenaire. Vraiment, tous en a des démarches, j'ai vu tout faire évacuer vieux, mais nous avons en tout cas, c'est ça. Alors, vraiment, tout ça très émotionnant. En tout cas, tous ces musiciens, artistes, tout le peuple congolais, vraiment, là, il y avait ce qu'il y a à aider Bishoming. En tout cas, ça sera assez honnête pour honorer. En tout cas, merci. En tout cas, la personne nous mes condoléances na famille à papa Vertis à tribution na makasi lui on peut se passer mis dans mon thème pour papa a confirmé brusquement mais ça se passe et ça se passe makasi papa so arrive makasi pour na Rolanda l'artiste nyo so ya RDC mais le papa Vertis après se passe mis na mapé mais la tribution et puis se trois passe na resserre na venu Venir Kalong en tout cas, venir sur la Kanda, aux Nango Kala, il faut qu'après ça, tous les musiciens sont conseillés dans la même morale. Papa, nous déjà, d'accord, déjà été voir, surtout vers la Gagnoche. National, Monsieur le Président Fatih, Papa Nabissan Zalim, Mote Panae, Azala. Liwa Verkis azali ko papa yo manda zalaki akufaki ba de coller pe makasi azali pe mutuloka ba style nyos o ba le kaka kala loka ba papa tumba sumaro ba tabulei ba nyos ba grand artiste o nyos azali pe mutuna biso papa na biso jamais toko bosonel bongo zamboka biso présence azali so aukingaite asala pe moi pour cette médaille au sala pour namboka na biso eza mawa mingi po ba chef vedette na biso ba kenyo surtout eza mawa mingi eza pe nzela bato nyonso bon lokola bango ba kei lobe ko zala moko kati na biso bazalaki ba musicien te ebisi bango ka ba mitambwisa bien veve soko akomi na mikolo ebele boye po amitambwisaki bien bango pe ba mitambwisa ndenge ya mitambwisaki ko bakoka kozwa mikolo oyo ya sali nalobi na bango eza nzela ya bato nyonso Verkis akei moko akozala kati na bango pe akolanda mais bakumisa kaka nzambe po nzambe moto apesaka nzambe moto abotola. Exclusivité mondiale ya KNB tebisaka bino ke biso nde na Kinshasa awa tokipaka makambo nyonso soki likambo lekino na KNB te yebaka ke nanu Kinshasa yebi yango te oyo ezali information bokuta nulle part ailleurs kaka awa na KNB News esika nini tozali wana pona ko servir bino ndenge ekoki lelo Verkis atiki biso ezali interpellation ya monde musical nyonso oyo bayebaki grande personnalité oyo na kombo ya VV Kiamwangana autrement dit baptisé Wazola Nzimbu et pas ya petit na King Kester Emene ya kwa mambo que son âme repose en paix. 33 ans après mort naye Franco Luambo Makiadi de mis à mort ba kinois pe ba congolais ba bosani été ba comparer pe par rapport ya ndenge musique yezo pour ça la malelo ba réagir bongo na micro ya Peggy Lunga. Franco Luambo Makiadi azali à la base ya ba titre ndenge na ndenge mamu ba demo mususu oyo baneko attaquer ba konzi atanga Mobutu baneko yinda mabe grand artiste à Kufabiso à l'époque azalaki promoteur topekolo orchestre OK Jazz o esika balutumba simaro bazalaki na pointe ba madilu système na ba Joski ki Mukuta bangotu baza déjà ya kokufa. Franco Luambo Makiadi azalaki mutu oyo azalaki ko incarner moi leadership moko ya makasi à l'époque na troisième génération topé deuxième génération ya musique congolaise. Kama uzoka papa Luambo na batika ba souvenir makasi ba souvenir minene ate ya mokili. Donc après ça batu ba manière ya ba réflexion ya ba raisonnement na banzembo na ye ayemba tu oyembela même ba président de la République oyembela ba ministre oyembela culture na biso oyembela école na biso donc makambo nyonso to ayemba eloko moko sika ona moni ba petit ba invité koleka papa na Luambo na place d'artiste batiela Luambo monument ko ba yebi ke yazalaki icône ya musique oyo ya mboka oyo ya Congo. Donc tant que tu as kapela na banzembo na ye lokola ba ikamo ya ngana papa suka seliwa mama
basilisa se maloba ezali etinda ya nzambe ayo mama o mama ayo mama o mama wana papa lombo moto azoyemba likambo yanga na mama ayembaki te Mario nalembi kende na yo na baye yo Mario nalembi peki Mario nalembi eza papa lombo baevre na ye asala makambo minene na kati ya mboka oyo ya Congo. Donc tokoki kobosanaka mokolo ya papa lombo te il faut biso tozalaka debout na programme makambo papa lombo azalaka soki nayoki miziki na ye ti lelo en tout cas nazalaka toujours esengo soki ozoyoka nango kaka neti banzembo neti amario mo banzembo eza ebele mokolo tonga abotolinga tonga okotonga na nini olobaki mpe na esika yango c'est ça nati yo pembeni loba lisusu mama etokoma moto aza te na misika ya marke wana mpo ye azalaki likolo na bango nyonso to wana mais lelo 33 ans na mabele ye ere akufi papa lutumba aremplace papa lutumba mpe akufi bon lelo naomona neti mwa bato aza ebele lwambo ntango akufi nga na otanga na interna na bakongo na kisantu nazalaki nao na classe mais miziki na ye ezalaki kopesa bato conseil eza lokwa bamiziki oyo bato baobeta mikolo oyo moya kotala ngo na bana eza te bamikolo bakobina bana mike mpe bozotala bazali numéro 1 ntango ezalaki bovandi bozolanda ezali numéro 1 na bapara na bino mais oyo ya tour oyo vraiment en tout cas parce que nabina kolata kobina mususu wana bazobina moya kutotala ata na bokilo boye eza te ata na bana télévision neti ya salon tokomi otikela yango bana seria franco bamiziki wana bongo ezalaka te nayebi te mpo baseri wana mpe nazali kotanga classe nayaki nano mwa mokembe nayebi te ya franco bande kobina bande kobeta rumba bato balati maputa bazobina na piste ezalaki te ke olati bamwa jipi nini to nini oyo babenga so bakupe dekale apamba te mais soki lwambo oke jazz mingi enobeta na maakusala na bon marché vi na ye ndenge elekanaki to mpe makambo oyo asalaka econtinue impact nango kino lelo pamba te orchestre na ye oke jazz bacontinuaka musique na bango na inde 3 bato oyo bakendaka wana banostalgique oyo bakendaka na kasavubu ti lelo bayebi yango malamu. Franco Lwambo Makiadi akotikala a jamais na mitema ya bakongolais pamba te azali grand artiste mpe monument oyo babersaka babitema ya bakoko ya bamama na banoko na biso. Jamais zanga TikTok ezali bongo mboka ya bana na bana réseau oyo esika nini mutu nyonso azali ko s'exprimer ndenge alingi bolanda mama oyo makambo azali koloba mama ya mongo oyo bolanda surtout bana basi o bozala kati ya mabala bozalaka même moral na basemeki na bino bolanda biloko ya mama oyo ekokamwisa bino makasi. Mama panga Mama panga. Kimona ngai. Losako. Atomona ka kingo na sa motala kate. Moye alite na kota basi musuba kokomela nga mama panga nga belle famille na ngeli ngaka ngai. Mama panga nga la belle famille nga okondima meme pa ke na za belle fille na bango. Ozwami na note mama. Obio ba kobongisela yo. Moto yo abombani alekio na mayele. Ta ba belle famille ba le kakabino na mayele po bilele le kabino. Oko bimisa ba bijo pesi bango ba sapato pesi bango ba super pesi bango mwana bango akufa kaka ndo kwa bisaka bima panga ebele famille na ngedi ngaka ngai mwana bango akufa bima ndoki yondo bomiye na kindumba na yo okotiseli echibau obomiye na kati ya ndako bakoseli yo makambo sotu ya bilima na bingetele pe balatisi yo mbimbo na mutu pe babotoli yo tu na ndako na bana. Oh, na compte bancaire comme yo to jela tota soka chaki liquidateur nani to liquidatrice nani okende kuna be boma papa bokilo okesi ko bimi bolole tu elela
tokobi na suka ya KNB News avec na plaisir ya représenter bino mokolo ya lelo bo continuer kolanda biso parce que toko continuer ko servir bino ba détail mususu sur liwa ya VV qui mwanga na bolanda yango na chaîne YouTube na biso KNB News et si ka ba information nyonso ezali ko se passer en continu pambate ba équipe na biso ezali déployer pour na ko servir bino comme il le faut musala esengeli salema avec professionnalisme na impact toujours na idéologie ndenge to continue à conserver bino ne to monani mokolo ya lobi magazine Kinshasa na biso réalité ya bana ki réalité ya bana kino